Congo Esengo TV. Voilà. Ba ndeko ba congolais de partout. Ngai yabino. Oyo baluba ba bengi ngai Maseba Clovis. Ba Swahiliphone. Ba bengi ngai Muyomba Clovis. Pe ba Kikongophone. Ba bengi ngai Ngwashi Clovis. Mais ba lingalaphone ba bengi ngai Noko Clovis na pesibino mbote. Alors bobo mesano bandeko ndenge boyebi na kei kopesa ba dédicace spéciale na babone na biso ba oyo ba uti ko s'abonner tout à l'heure na ba oba bo s'abona kala na ba oyo ba ko s'abonner na ba minute oyo ezali ko landa biso pe bandeko tango zui video ko tika yango ka pona yo moko te ndeko s'abonner et puis tindela ndeko pe a s'abonner ayo kalingala brut ndenge lelo noko na bino Clovis a pusani yango lisusu na kopesa ba dédicace spéciale na noko na ngai Dodo Mpongo azali partenaire officiel Saint-Tiche Marie na Kinshasa na pesi yo mbote noko na ngai de tous les temps noko na ngai personnel ya lelo peti lobi Kenzo Merveille ya yo yango wana noko na ngai Eloi Mwanga na pesi yo mbote Nana Maliki yo zali signature ya Papa Gela na pesi yo mbote na Papa Gela na Manchester na Salford et pona ba couple bandeko pona ba couple exemplaire na kata Bolton oyo ba pesa exemple na communauté congolaise Gypsy Kadima na Papa Serge Kapinga tobosanite na London wana pena nazo lobango na monoko mboka ya ba ya monoko mboka ya ba premier ministre na biso ya sika oyo monoko mboka ya ba Tony Blair na obeta ngopena na monoko mboka ya ba Gordon Brown betango na monoko mboka po bango bafandi na mboka oyo babengi London baza ba voisin na Downing Street ndenge boyebi epai ba gouvernement ya mboka ya Grande-Bretagne nde evandaka donc the brightest couple na meli mwaso ipona lobelango the brightest couple na London. Il s'agit bien de Bienvenue Mangwata na Anissa Baota Mobali Pembe mwasi pe pembe bona lingala sika balobaka nini mwasa pembe akotsaka ngungi na ndako te me bino moko siko bosangisa mobali pembe mwasi pembe ba eloko nini bango ba okokotsa na ndako te toloba neti ba okokotsa mbwa te na ndako lisusu na kata Londres kaka toza kaka na kata London les couples les plimbinga na kata London après l'investigation biso to moni ete les couples les plimbinga na London ezali bongo Papa Teddy na Mama Bebembele na kata London ya bino yango wana et na yango tozali kokende rapidement na vif ya thématique na biso ya lelo. Alors bandeko thématique na biso ya lelo ezali tozo lobelela procès ya noko nanga Vital Kamerhe na version lingala Brit. Version lingala Brit. Pro audience oyo basalaki na mokolo ya mercredi le 3 juin 2020 sikoyo na version lingala Brit. Bandeko na moni pena eza intéressant, eza plus que intéressant pour ngai Noko Clovis tango na pusani pena liboso na bino eza nde pona komemela bino masolo oyo eza vraiment intéressant. Yango na ye kotalisa mino na lingala Brit oyo elekanaki na mokola mercredi le 3 juin na procès ya Noko na ngande Vital Kamerhe. Alors
yelo komoko ton biso na Congo Esengo TV to notifié ezali que tribunal est remplacé juge président. Mais kota la pe ko observer, je pense que batebele bakondi melanga inoko ponga nazali noko ya Congo démocratique, nazali maseba, nazali moyomba ya Congo démocratique. Donc nazali pengwashi ya Congo démocratique. Donc makamnazo loba motonio surtout akondima yango po ete eza pena ya solo to remarquer pena on dirait juge président ou a remplacé noko nanga o autiko kufa noko yayi. C'est comme si juge oyope masolo eza ya kovanda ayebin penza musala longonia na mutu oyo acheo place wana na mutu proposa ki yo pe na mutu asinyaki ke yo koma na esika wana longonia juge président tambusela biso masolo na ndenge elobani. Alors tribunal tango bandi to moni procès verbal nyonso depuis bandaki et depuis audience ya liboso ti avant audience oyo ya lobby banda to moni nde awa mama greffière atange libiso masolo nyonso, en tout cas longonia pendant 3 heures du temps longonia na mama greffière ngai noko ya Congo Congo République démocratique du Congo ngai maseba ngai moyomba ngai ngwashi ya Congo démocratique pe noko ya Congo démocratique na pesio mbote pe bravo na courage continue musala na yo malamu ndenge osali pande parce que obandi kotanga ba procès verbaux wana kobanda na 9h30 petit 12h30 ezali kwanga na likaya bote mama longonya epai na yo. Alors to koti le sikoyo tango to koti na masolo proprement dit bandaki to moni audience nenge bandaki audience e bandi na noko Jamal ye alobi pona ye détournement et salamité noko Jamal wangani alobi pona ye détournement mon côté salami parce que pona ye mbongo nyonso tu oba pesa ki ye asombi pe ba biloko nyonso tu ezali kasi bandeko to notifier loko moko ezali intéressant et loko moko ezali intéressant ba tuni noko Jamal boni yo noko Jamal okende ko tekela mwana na kombo ya Soraya Mpiana ndaku bandeko bola nanga na bokebi noko Jamal a répondre abio non nga na tekela Soraya Mpiana ndaku te kasi ngai noko Jamal na tekela kaka mosakoli Daniel Masaro bandeko na ebisaki bino ke lingala eza dynamique bino bokobenga ye ndeko Masaro bamususu bakobenga ye Masaro mais na kobenga ye mosakoli Daniel Masaro parce que ezali mutu oyo ayebaka ke masolo ya mabe ezoyela ye asalaka nini adevansaka justice congolaise pe akimaka bino moko boyebaka ndenge justice congolaise ezali koluka ye nde yango wana na bengi ye mosakoli Daniel Masaro po amonaki le mal eza koyela ye nde mosakoli Daniel Masaro akimaki. Alors tangu tokomi na prévenir na tangu ya balekisi prévenir muhima bolimbisi na itanga komo na avec précision prévenir muhima tangu ya leki yazalaki chargé ya import donc topé azali chargé ya import export pour na yebina noté pour biso topé sa information o ezalaka na source information absolue juste to ebite soki noko muyima basi balongole musala ou bien zo demere kaka na poste na ye ya chargé ya import export na présidence de la République et alors batuni noko wana batuni ye motuna na konti nini okendaki ko dédouaner
dédouaner ba maison préfabriquée parce que ndenge toyebi biloko ya l'État il fallait ezala exonéré. Nde na lingala sika tolobaka mwana kolo lopanga futelaka te nde nini mwana kolo lopanga futelaka te mais ebazokende susu kofutela ye lopango. L'État congolais eza masolo ya l'État congolais eza masolo ya bana Congo bango bako futela na Congo te o ndenge loi bakajika elobi ke le sol et le sous-sol appartient na mboka na biso Congo na nini na air nango eza ko appartenir na ba Congolais. Sikoyo boni noko muhima akei ko dédouaner eloko oyo babengi biloko ya bana Congo. Nde noko muhima alobi bandeko iza foti na ngate nga na vandi na nga kaka nde toke na musala nkomi na musala boye boum noko na biso du Vital Kamerhe atindi ngai ono noko muhima kende obimisa ba maison préfabriquée. Po sikoyo ngai na kosala nini mokonzi na nga atindi ngai na exécutaki oyo mokonzi na nga atindaki ngai. Alors eloko to noter lisusu na nini na epa ya noko muhima alobi boye azali kobakisa bo mituna nyonso oyo baza kopose ye oyo eza en dehors ya $1,154,000 ye azo répondre yango te aboyi na ye azali kaka ko répondre na masolo oyo ye ayebi et puis na masolo oyo ye ayebi eza kaka na $1,154,000 na pesi pe longona na noko na nga muhima po aboyi na ende kokende na midi ya 14h ndenge tolobaka na lingala ya sika aboyi midi ya 14h parce que kokende na midi ya 14h ekomema ye musika yango wana préféré na ye ko garder ona monoko ya ba anglais balobi ko stick na ekaka na dossier na ye oyo ya yebi ya $1,154,000 bandeko. Alors kokoma tour ya noko na ngai Vital Kamerhe. Vital Kamerhe nde tanga ye kokota bandeko nde ezalaki intéressant ezalaki pena esengo ya kotala Vital Kamerhe oyo aza kopone idéologie ya pièce par pièce. Noko nanga Vital Kamerhe yo na longolaka opo yo okotisaka masolo okriaka pe osalaka politiki ya mboka Congo ekoma elengi bandeko. Noko Vital Kamerhe akoteli biso masolo ya pièce par pièce, pièce contre pièce. Noko Vital Kamerhe longoni apo kote wana oza ya solo coach ya ba politicien ebele na Congo. Yo za coach ya ba politicien ebele penza na Congo. Alors dango noko nanga Vital Kamerhe aye ko confronter banani ba témoin nini noko Bitakwira bandeko bolanda na bokebi nga noko na bino Clovis ngai Muyomba nga Maseba ngai Ngwashi ya Congo démocratique Alléluia bandeko ngai na eko fungola bino nde parti ezaki vraiment intéressante oyo babengi tango noko Bitakwira ayende koloba ayende kosasa. Alors bandeko bolanda noko Bitakwira alobi boye kaka
bakamere bakoti na pouvoir bakuti bakuta gouvernement en place ya maseba na biso Tshibala. Alors na kata ya gouvernement maseba Tshibala Bitakwira azalaki ministre ya développement rural. Alors noko nanga kamere alongoli gouvernement Tshibala na masolo mbala moko tanka bango bazui pouvoir ya dossier ya ba maison préfabriquée bandeko wana noko na ngai Bitakwira nde mutazo fungola biso masolo ndenge zalaki na nkoku aye nango na liboso ya bakongolo nyeso yango ngai ya ndolo bana munoka mboka na biso te ngana obetela binongo na lingala britke noko masolo o noko Bitakwira alobaki na biso ba Congolais. Alors Bitakwira alobaki si lisusu boye kaka dossier ba botolier dossier wana Bitakwira azobakisa boye ba plan nyonso masolo nyonso ya oyo bango basalaki ya 900 maisons préfabriquées et kouta bazo pese la biso ke ala biso ke bango plan na bango libosi zalaki 900 maisons ya maisons préfabriquées et sengelaki et wuta na mokilia na mikilia Turquie na mikilia et avant nanu dongo masolo démarrer, il fallait ba expert ya Congo démocratique, ya gouvernement, ya noko nangai, ya maseba Tshibala, ba kende ba expert na ba kende ko vérifier soki ba matériel, soki ba biloko ba ko salela ba maison wana, ba maison préfabriquée wana eza na qualité moko ya kitoko. Mais et en plus ba kisili susu boye na 26 millions de dollars. Oyo ezalaki coût total ya 900 maisons préfabriquées ba lingaki kofuta ngo na ba étape obe misato wana nde noko Bitakwira nde talisaki na ba Congolais masolo ndenge ebandaki nde pana ebandaki liboso na gouvernement noko o maseba na ngai Tshibala. Kasi bandeko na nga ba Congolais ngai noko na bino Clovis na ye lisusu kotalisa bino te noko Bitakwira akamwa ndenge monta elongwa 26 millions de dollars monta ekokoma na 57 millions de dollars. En plus noko vital noko pardon bolimbisi noko Bitakwira alobi nandenge mbongwe mata nandenge masole nandenge mbongwe bima ye kutu ayebi lokote et pourtant yazali ministre de tutelle et pourtant yende mutabanda idéologie wana. Alors Bitakwira bakisi na ba réunion nyon surtout oyo ni salamaki na présidence na ya programme ya 100 jours na compte ba maison préfabriquée na compte maison na cadre wana ba maison préfabriquée et sengela qui était présidence de la République ba convoquaka yepe ayaka assistaka etikala ko sala mate ata mokolo moko te peut-être ya lobby bon peut-être ye a qualifié po azande mukuse mingi yango wana bamonaki moyen ba associé ye ezate noko nanga yango boko noko Bitakwira abakisi lisusu boye asengi na noko na ngai Vital Kamerhe assumer ba fait assumer pe ba acte na ye. Alors tango noko Bitakwira akena nko vanda pa mela mwa mai toyeko mona secrétaire général ya ministère ya développement rural bandeko ndeko wana pe ayeko témoigner bon ye en tout cas ndeko wana ayaki beaucoup plus ko appuyer noko na ye Bitakwira le ministre na ye de tutelle Bitakwira kasi eloko oye marquaki journée sous makasi mon journée le 3 juin ezalaki
témoin oyo azali na nini na azali directeur AI ya direction générale de contrôle des marchés publics bandeko nini service wana soki bosali marché public ekiboleki pa na bango te boyi bango ki bobuki na bino mibeko ndenge mobeko likundi elobi soki ya pesi avale te boyi bango bobuki na bino mibeko kasi eloko moko atiraki attention na biso ba congolais atiraki attention na ngai noko na bino Clovis ngai Muyumba pe Maseba pe Ngwashi ya Congo démocratique na eki komona ke noko wana ya DGCMP alobi ete tribunal sécurisé pour azako zwa ba menace de mort ezoko uta bisika ebele po tokamwe komona noko wana pena bazo pesa ye ba menace de mort po na tina kaka ya procès oyo ya 100 jours bandeko ya procès oyo ya 100 jours ezande na masolo ya kati ngai bondimela ngai noko na bino noko ya Congo démocratique eza na masolo ya kati boni moto azoya na ye kaka kotemone babengisi ye eke bakoma kopesa ye ba menace ya mort wana eza malamu te kasi nini greffier aktaki pe acte likambo wana nini noko na nga wana ya direction générale de contrôle des marchés publics abakisi boye po tango ezalaki susu mingi te po ifale bakata audience alo abakisi boye ya pekisaki masolo wana ya marché wana ya maison préfabriquée nde na place wana bakataki audience parce que bamonaki ke tango epusanaki mingi sengelaki bandela lisusu continuer lisusu pour procès to audience wana na mokolo ya jeudi bandeko mais kasi juge président o ndenge na lobaki na nana bandeli juge président oyo azana logique kaka neti noko oyo ando azalaki liboso apesi alobi ke ba témoigne surtout esengeli baya na moko ya jeudi alobi lisusu ete ba témoin yango boyebi eza banani ba témoin yango ezali ami d'Achature alobi Soraya a spéci commandant ya garde républicain Pechi alobi lisusu Molende Sakombi Pierre Kakunda Henri Yav, Daniel Massaro, nde bango bazali ba témoin esengeli bazala pe na mokolo ya jeudi bandeko ba congolais de partout ngai noko na bino Maseba na bino ya Congo démocratique pe Ngwashi na lobi na bino na komi na suka nde penza analyse ya audience ya mercredi le 3 juin yango wana ba le point saillant ndenge balobi yango na monoko mboka batu mosusu balobi yango ba le point saillant me ngai na lingala na biso ya sika na bengi yango ba oyo ezali maloba oyo tosengelaki nango biso bakongele toyeba nde yango wana yango nalobi ete bosabone massivement na Congo Esengo TV nde na komemela bino susu audience ya mokolo jeudi na lingala brut bandeko na monoko mosusu te na lingala brut bandeko wana na pesi bino bye merci